bonjour. Bonjour. Alors, comme vous le savez toutes et tous, nous nous sommes réunis ici pour cette conférence de presse, bien sûr, organisée par l'artiste Coquette. Je parle bien sûr en son nom, si vous voulez. Dans 2 petites secondes, elle sera avec nous pour discuter avec vous, la presse. Merci de répondre à notre invitation. Ça fait un grand plaisir, bien sûr, de voir si nombreux. Vous avez suivi de l'autre côté et ici aussi. Alors, un grand merci au nom de l'artiste. Alors, Tozana Sengo Makasi, Yagoya Babi, nous sommes sur place au Boyer. On a besoin d'éclaircissement et d'informations. Nous sommes dans la vidéo. Merci de la chaîne Nyoso. Il y a télévision Eza Awa. Dans 2 petites secondes, nous avons un artiste Coquette, Azoya. Bengi, s'il vous plaît. Tout le monde a Coquette. Alors, madame, monsieur, pour vous, l'artiste Coquette, aujourd'hui, on ne débat pas de Léon Joléo. Nous reçoit pas bonnes informations. Tout y est ce qui s'est passé. Et qui a fait quoi et qui devait faire quoi. Nous voyez Lélo avec l'artiste Coquette. Madame, monsieur, pour vous, Coquette. Merci. Donc, merci beaucoup. Je pense que vous avez compris l'arrivée de l'artiste Coquette, que vous avez attendu, bien sûr. Merci de votre patience. Et je vous annonce qu'aujourd'hui, nous voulons bien sûr discuter avec vous au sujet de Coquette Moïbi. Moïbi Yanini. La question se pose. Nous avons information tout à l'heure. Naïmoko Awa, Toye ce qui s'est passé. Et il y a Salaginini, Falaga Salanini et puis Nana Salaginini. Alors, sans plus tarder, je pense que liste de ma question est allée. Il y a Bateau Baotou dans ma question. Donc, pour respecter vraiment ordre, Bateau Baotou dans ma question, ça va Bateau, quand Bateau Tsedja Bakombo en avance, pour n'a Bateau dans ma question. En premier lieu, artiste a aussi la explication brièvement par rapport à sujet il y a Coquette Moïbi et du coup tu peux avancer dans la série à ma question-réponse. Merci. Quelle beauté. Moïbi a Bendy. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'avoir de répondre à l'invitation Nama. Comme je l'avais dit, donc premièrement, je vous remercie. Moi, je me présente Coquette Oboyebi, Naza, artiste et comédienne, mais na moko polyvalence et Kokio Sala, na maël nzamba pesa biso polyvalence et Sala qui on s'est dit bon, et ça n'a grave PTR moko soki pour lever ça la mon on a place peut-être il y a demeure Nyangi, to au compléter peut-être grâce Temo. Au compléter peut-être Malika Mania que je vois là, d'autres au compléter Covo d'or, vous voyez. Donc au compléter peut-être nous après au lobby. Bon, na tango ils ont répondre, na meka pour agir selon des capacités ils ont répondre. Alors na Vandaki, il s'est fait que étant artiste et comédienne, Nathalie, Lélo, Moutounio Sotobé la Coquette. Moutounio Sotobé la telle par rapport peut-être à la célébrité, par rapport peut-être à Combo, par rapport peut-être à Koyebana, Tokoki Koyebana. Mais après Bisso, et là on y n'est pas la Nassima. Combo, oui. Mais après Combo, et là on y est pas la Nassima. Est-ce que nos œuvres parlent? Et ça, les canissures et la Kinga Moutou. Alors, je me suis dit, en tant qu'artiste et comédienne, na moins d'un boupé à talent de notre bâtiment, ça m'a permettre de comme polyvalente au sala ata aux amateurs chroniqueuse. Alors, je me suis dit, Nathalie, n'a analysé, na salle de théâtre, na artiste, actrice comédienne, on va connaître ce bayebi. Je me suis dit, mais quand étudier parcours. Les lots dans le monde, Nabiso et Zali, ceux qui coquettent à Zati, personne ne verra mes enfants. Dans le monde, comme tu verras, on va bien un assassin peut-être.
oyo babengaka boye lelo kokozala acteur to auteur aza te mais œuvre na ye ezozongisa famille na ye ezolia badroit na ye ezozongisa. Pour moi c'était nakoki oloba ezalaki voix oyo ekoki koganga kobelela alerte ke eza mpe na monde ya théâtre na bato oyo bakufa oyo bazalaka baicone oyo lelo baœuvre na bango fo ezongisa. Raison pour laquelle nasalaki émission après eux. Émission après eux oyo bato nyonso batalaka. L'émission après eux elobelaka sur bato oyo bakufa batika biso nos célébrités oyo batika biso. Donc en tout cas émission après eux ekangama te ezali mpona mutu nyonso célébrité nyonso. C'est pas seulement mpona bato ya théâtre quand bien même kezalaki plus pratique ya kokutana na bato oyo ya théâtre que bato ya peut-être domaine mosusu. Alors je me suis dit nabanda no mpa na nga moko nakoki ekomba ndako ya voisin te soki nakombi ndako na nga te parce que j'évolue plus dans les théâtres. Alors soki lelo nga mpe naza te soki nasali émission après oyo ekosala 15 jours il y aura quelqu'un oyo oloba nazwa relève wana nasala émission après eux po eplaide mpe mpona makoko oyo lelo atiki biso. Je ne souhaite pas ma mort bien sûr. Après Nathalie nalobi bona banda Nathalie il y a eu des icônes oyo soki lelo totangi kombo na bango moto nyonso omona enfance na ye na ba élément émission nanga. Il y a eu émission moko mpona papa Doudou, émission mpona papa sans souci, émission mpona ya dadi oyo nyonso bakufa batika biso pe à leurs âmes. Alors tant qu'on a fait l'émission après eux, c'était juste pour réveiller mémoire Yaba. Donc on a eu quelqu'un, on a eu une icône, on a eu tel, Oyo Asala a défendu le drapeau, Oyo n'a pas œuvre naïe, a fait sa conseil, Oyo a quelque chose à l'oublier facilement. Dès dans cette émission après eux. Voilà. Dans l'émission après eux, je me suis dit, na yamba ba famille, ba proche. Basi mibali yaba obatika biso ba parents proches yaba obatika biso. Alors il s'est fait que je me suis lancée et pas ma veuve. Je me suis lancée et pas ma veuve. Na yambi ba veuve yaba papa na biso. Mais je dirais vraiment pas que ba papa na biso parce que pas nanga voir batouana nyonso baza vraiment ba koko nanga. Po ba président nanga ba benga ba papa. C'est-à-dire que baza ba koko nanga. Alors on s'est lancé et pas na bango. Comme Pengai na ba œuvre nanga, na salaka, na sa engagé avec les orphelins, na salaka, na kenda kotala ba orphelins, na kenda kotala ba veuve. Alors na bana qui est pas ba veuve. Il s'est fait que l'émission après eux est en pleureux Alors pendant que je fais l'émission après eux na ba veuve, ma numéro ni sur les na ba veuve. Nzambe asungaki baveuve na biso ya émission après eux bazwaki quand même moto kokai na kokanisa bango to kosunga bango que je remercie d'ailleurs na kobo ya maman Mélanie Pakou que je remercie vraiment parce que atalaki émission après eux en tout cas ayokaki pasi étant veuve aussi à l'obité il faut na sunga pe bandeko nanga ba veuve peut-être après nos maris ils ont la réalité nous sous ton ils ont la maka mususu o ba veuve ba vivaka na famille peut-être ya mibali o batika bango peut-être na société na misala oyo ba veuve ba bandai ko sala bon je ne sais pas trop parce que je suis pas veuve d'ailleurs. Alors maman Mélanie Pakou a kanisaki quand même na ba veuve na pesi penza merci parce que à telle émission à l'obité na kanisi ba veuve. Je pense que eloko ko sangisi biso lelo ezali concernant l'histoire de maman Mélanie. Quand je dis comment maman Mélanie, nous sommes à comprendre de quoi tout ça peut-être pour nous. Mes chers, je ne suis pas là pour me défendre, je ne suis pas là pour me justifier, mais je suis juste pour éclaircir ma cambo et vous relater peut-être comment est-ce que ça s'est passé. Ma camondénie est avec maman Mélanie. On a sali émission après eux.
Et monsieur après eux, ils ont les cas. Et comme qui na mois d'octobre, je crois, nous avons eu contact avec maman Mélanie. Tellement que nous avons appel ébélé, tellement que nous avons contact ébélé, et bateau bakosunga. Je ne sais pas ce qui n'a aucun négligence. Ce qui vraiment est une négligence pour l'Imbisanga. Deux fois, ils ont un numéro, j'enregistre pas. Parce que ils ont un moto au Bengayo, Boyazon, ils sont peut-être na minute où on a qui touché na ilo comme quoi ici au cœur peut-être n'a besoin de souga et après avec les sous il y a une maman Mélanie qui m'a appelé ah yebisinga lobby coquette moi je suis veuve Aza veuve j'ai 54 ans naza na bana 9 mobali nanga atikanga en tout cas na lundi ba numéro ya ba veuve nyonso et ça li que nayoki passe comment est-ce que comment na bandeko nanga ba veuve ndenge bazo vivre misusu façon kenda ko lukela bango en tout cas naza na million pesa bango te je vais faire un geste réponse nanga comme toujours na bien maman o kanisa ni bandeko na nzambe akopambola yo parce que le veuve on dit que nzambe aza les dieux des orphelins et des veuves le mari des veuves yo comme étant veuve so kanisa bandeko no ebima lokola boza binyo sonda ko moko mais yo ko kanisa lesa baninga na mususu papa ozanga te obetelo maboko alors na si contact na maman Mélanie abengaki nga lisusu te na continuer makambo nanga et ko sala que na mois de novembre na ekozwa appel ya Belinda Kandi Bellevue na vu appel à sœur na Bellevue me dira lobima koko eza na maman moko boy azobenga yo il a fallu que kozwa bakoli déjà ekomaki maman wana lobi que bakoli akotisi 2 cartons ya minene même si belle en tout cas nazoyeba lisusu parce que après ça il y a eu émission Moussuna Sala qui a eu d'autres mamans oyo bazalaki soutenu parce que perdaki fille na bango artiste il y a eu batu oyo nga na contacté alors donc sololi na batu mosusu balingaki koaider bango na salisali œuvre alors nazoyeba nanga lisusu te na esi eza mpe na bato ebele oyo bazocontacte nga en tout cas je m'en rappelle plus Bellevue ayebisi nga lobi te ekoli eseyaki mama sauf que la dame a dit comme yo ozozwama te na appel ngalaki korécupérer bakoli j'ai dit à la dame non omoni eza mosala bosalaki na coquette botravaillaki na coquette eza entente ayo na coquette nga na coquette okezongo te coquette c'est ma soeur après eux eza émission na ye faut travailler makambo émission na ye alors c'est fait que nga lobi non kandi nga na mina nga makambo te nazoyeba te la dame doit me contacter après maman Mélanie abandi kobenga nga ndenge nayoki que maman Mélanie abengi nga trop il y a eu assez que maman Mélanie abengi nga lisusu azwaka nga lisusu ayebisinga coquette biloko esi ekomaki etu wana ezalaki vers fin novembre en tout cas pour être vraiment franche na bandeko kokoka kokoma esika biloko ezalaki te na bandeko kokoka kokoma te j'avais vraiment pas de temps à part que vraiment n'a pas de temps nazali na kilo moko boye nayebi te soki elinga koloba nini je me disais et puis tellement que alobai nanga so okomi kaka olobi de la part de maman Mélanie non okomaka na lobi de la part de maman Mélanie ndenge nini du coup nazali na mwa kilo et tellement que j'étais trop occupée nalandi makambo nanga nakei nasali makambo nanga et tout kilo wana ya kozwa bacarton maman eye kosala que Bellevue alobi bon maman problème eza te comme olobi biloko ezali tu confirmes que eza et que eza mosika ngai nakende nazwa yango naya nango Bellevue a disposé voiture na ye a disposé chauffeur na ye qui a vu biloko baye na biloko ti na bureau ya Bellevue TV il y aura Bellevue qui va m'appeler pour me dire que ma koko biloko ekomi Bellevue c'est vrai carton ezala qui est ok d'accord les gars oyo kozwa biloko naleki nayeba Bellevue na bureau il a fallu nazwa biloko akuti 2 cartons carton moko bakomi pour le veuve et les orphelins batie entre parenthèses bakomi
colis pour le veuve des artistes. Carton sous commis pour tous. Na moni ba carton. Ah c'est ça, c'est vrai. Et puis elle dit si ben ok d'accord dans ces cas, tout ça la déni, to benga la dame, ben si na bino makokoma la za numéro na on peut l'appeler. Na béki allô maman. Ah maman Mélanie c'est coquette. Ah coquette nazo benga ko tu en tout cas maman Mélanie. Na ebité mais nazo mona nga ba appel té, nazo mona ba appel mais na ebité ceux qui ont numéro na yo et tout na tika pour enregistrer ba numéro té. Et au ça la cœur na ebisi maman nga maman moni carton awa. Eza deux, mon corps pour tous, mon corps pour les veuves et les orphelins. Mais bah entre parenthèses bah lobby veuve comédien. Aïe singa lobby oui. Entre parenthèses na wana ne ba commis veuve comédien ezali juste pour na ba veuve dans les cartons. Coquette, panza carton wana. Coquette, panza carton wana. Wana maman Mélanie. Coquette panza carton. Dans mon panza carton, au coup de biloko eza en vrac. Na ba sachet na kangi pour le veuve. Eza na ba kombo na bango. Soki moni ba komi papa mundweri, eza pona mwasi ya mundweri. Soki moni ba komi pululu, eza pona mwasi ya pululu. Soki moni OK, alobi zo ngo chango mupanzi. Oyo etikali en vrac, tale loko eza na kati opona. Oyo sepelisi yo ozui, le reste kende kopesa ba orphelin mususu. Oyo etikali na carton en vrac pona. Oyo sepelisi yo ozui. Le reste pesa ba orphelin mususu na ba veuve mususu. Je me suis dit maman est tombée bien parce que ngala kenda kota la ba orphelin na ba veuve nanga. Alors na le 31 décembre, nous avons un rendez-vous dans l'orphelinat où nous avons membre pour nous faire petit cabilo. Ah, ça tombe bien. Chaque colis, pesa, veuve na veuve, colis, c'est non combo. Ok, maman, c'est bon. Mais na kati ya carton na yope, belle vie, so ka ko sepela ko yo zelo ko aye azui. Na carton mususu wana na tie pour tous, les artistes nyonso a ko sepela aye azui eloko. Le nom n'était pas cité et pas nanga. Alors je me suis dit, ok maman, problème est zaté, tout ça la ndenge au lobby. Il s'est fait que maman Mélanie n'a su carton, n'a qu'un carton. Tant maman Mélanie to solo ni maman carton na bureau, on a dit bon maman, n'a filmé carton quand même. N'a filmé carton et tout. Non, 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 il n'y a pas de problème ma fille qu'on filme carton. N'a dit ok d'accord, problème est zaté. Maman tant na so kabola, je peux filmer. Na kokanga photo et toi non problème ezala ngote coquette na sina sali musala nanga c'est bon le reste est ça là. OK merci maman. Merci beaucoup et signe. Na kena carton. Vous signalant d'ailleurs que après eux les émissions Oyo, je me suis dit que tanga comme étant moana. Oyo naza richissime té peut-être. Oyo naza nango ebelete mais comme étant moana moi qui est nazozwa na ko kende koliana ba maman oyo ba papa nanga batika. Alors tant que nazo sala l'émission après eux na lukara kozala na moi quelque chose na ko servir ba maman nanga comme passage et puis na musala nanga na sala ya kuta na ba veuve na ba orphelin na ko servir ba maman nanga veuve. Alors na suis ba carton na bandi na bandi ko séparer biloko na zui chaque colis il y a chaque veuve na tie à part comme maman lobaki na zui bilamba na kati ya bilamba en vrac et ça dit que na sepeli na oyo nga na monaki oyo sepeli ça qui nga parmi bilamba nga na monaki na moni une robe rouge une robe chemise et à rouge j'ai vu aussi une robe chemise neto bengango orange et ça marqué VL. Non, non, c'est pas du Valentino, mais ça VL. Pas commis very love, je crois, very love. Un truc du genre. A commis un bongo, alors na bilo commis balenga encore sepela nango, na misu nanga parmi tant d'autres ezaki wana. Na zui yango. Après eux, ça musala nanga. Je peux pas mélanger musala nanga nandaku na vandi.
na panza carton na ndako na ngate parce que na ko panza na ndako na ngate pati carton na kasavu na bengi maman na pati carton na travailler en tout cas na longoli biloko ya ba maman nyonso bilamba o etikali maman na bilamba franco et en vrai ko loba na ngana pona na poni na moni robe chemise moko ya orange na robe moko ya rouge en tout cas biloko na poni ya wana na que parmi biso il y a tant d'autres qui sont des artistes les lots vont na babengi 1 kilo moins eza awa 10 kilo moins eza awa ou en tant que bato ndenge toza boy soki ba offrir yo cadeau en tout cas au lingo la kisa mutu wana que cadeau on a considéré yango c'est ce que je fais maman Mélanie Tindelingue elamba na rozo elamba na lati je vais me présenter comme maman moi nanga a considéré le comme maman a payé c'est ce qui s'est passé avec moi donc na suis elamba na lati na sali nango tournage et lelo toza bateur toyebi makamini elekaka lelo na monde na biso soki oza na elamba te en tout cas même pour apparaître ezara difficile ezara vraiment difficile yebisanga lelo elamba moko ekoteli oyo ya sika ovandi ozotala yango pendant 5 jours pendant ke bazobenga tournage à chaque jour soko olata yango te nanga namoni mama akanisi mwana ye abakiseli ngai eloko moko ya plus na kati ya bilamba na ngai oui nalataki nalati vraiment en tout cas nalobi mama fwa mona ndenge mwana kosape capacité ya maman mes chers batalaka yango te maman so aza capable kopesa yo lipa ata lipani ya 100 francs li yango j'avais pas besoin naza namona maman pesingi elamba ya 5 euros ye mtana France poni apesenga ya 1000 euros te konsoli maman zoyinga ya 5 euros je me suis dit maman apesinga bilamba nazwi elamba nanga nalati nayebi ke soki naleki na tournage maman kosepela koloba mwana nanga alati elamba mama apesaki ye voilà c'est tout ce que je fais. Après, il a fallu il a fallu que na kabola biloko ya baveu naye kozwa carton appel ya carton ezwaki nga epa ndeko na ngai ezwaki nga na novembre nazo naye kozwa carton na mois de décembre c'était vers la fin mois de décembre vers la fin on est tous comédiens bon on n'est pas tous comédiens mais comédiens bazawa ou bien toza biso to bato tosala musala na ba festivité toza patron na yo moko tu te dis na mi pesi repos soko sala pas mutu ba opesa yo repos je me suis dit bon nazo un peu de repos je vais répondre na début de l'année nazaki na activité moko remettre ba don nanga na orphelinat et puis ko ke komona ba veuve mosusu na kaboli biloko tango na fongoli carton na moni biloko mutu na mutu na bengi ba veuve maman nanga allo ba maman eza na maman moko akanisi bino aza ndeko na bino veuve akanisi bino atindeli bino koli eza na maboko nanga boza na paquet mutu na mutu aza na paquet na ye baza ba maman nanga nasala na bango émission après eux mais nakutana na bango hors caméra nasala na bango émission après et il y a d'autres na bango mes copines nasala na bango émission après eux mais il y a d'autres na solola kana bango eza entre moi na ba maman na ye alors na bengi bango je me suis dit bon et koza kitoko ponanga carton na nekomi après Noël nazui carton après Noël et comme déjà banda calamination après Noël na lobi rozala kitoko ponanga na ba maman nanga qu'on se retrouve encore tout ça la net échange de vœux et puis na remettre bango ba kolina bango maman Mélanie Tindaki wana ezalaki lokola ponanga na monyango échange de vœux puis fêter avec ba maman nouvelle année et puis voilà et quand na sala bango to kokutana na kusu ba biloko mo bon alors na benga ba maman na ku idée oni na bengi maman Mélanie mais c'est na lobi maman na keta la ba orphelin nanga na fin de l'année natali ba veuve nanga alors on a sepeli ba veuve nanga ya après eux ba veuve ya ba artiste na vanda na bango tout ça la échange de vœux je veux en profiter comme ayé na koti après eux je vais en profiter pour na
Tu vas vibrer à quoi à ta vie. Merci. C'est quand mon anité tout. Alors, mais au soleil, maman, tu sais qui, na compte ça, il y a rencontre wana, je vais quand même couper ça bango, cadeau na bango. Et ça, la cas échange de vœux. Comme tu as la chaîne YouTube, comme payer na compte après eux, les rosas là, bien, pour qu'ils na compte après eux, partenaire, moi, mon ami a servi ma maman, pour fêter ensemble, tu continues à mon chaîne YouTube. Ah, ma fille, c'est une bonne idée. Ok, maman, au voter, adopter, ok, c'est bon. Je vais les faire comme ça. Il s'est fait que le 5 mai, je devais reprendre mes activités. Mais le 5 janvier. Mais le veuve était déjà au courant que Coquette vraiment a la colline à Bissou. Parce que n'a pas qui va veuve. Elles étaient au courant que Coquette vraiment a la colline à Bissou. Alors, il s'est fait qu'il y a eu empêchement parce que l'état de santé n'a pas vraiment qui vient les lots n'a qui bomoto na biso ndenge tozala na biso ato sali moi fièvre moi lobité comme moi nzoto ya makasi na ki na tournage ato sali moi fièvre moi lobité na meli na ngelo mo ko kitanga fièvre na keboye na sali boye c'est ce que je fais. Alors je me suis dit makasi ezana na meka na ki j'ai répondu na activité ya ba pour là il y a d'autres veuves et puis voilà na bengi ba veuve mususu. Il s'est fait que le 5 j'ai repris ma pamususu nazalaki nango tant penza et puis ça qui m'a été et permettait vraiment que na remettre ba veuve biloko na bango. Alors na bengi ba veuve. J'ai commencé d'abord par appeler maman Mélanie. Allô maman, j'ai repris mes activités. Allô maman, là pour ça en tout cas, j'ai compris que Kobenga ba veuve les surtout tout en pour rassembler bango le 5 et vous permettre vraiment que faute de moyens aussi parce que na koma qui déjà na robimisa moi et mêlé par rapport à la santé na ngako ebanda ko déranger nga déjà depuis mois de décembre na début. Alors na lobi maman na koluka moyen moko koli et atteindre ba veuve. Ça l'assure que Koli est peut-être baveux. Mais de là, on bimisa lisusu na banana bango to ça neti mo fait mukie et si ma lisusu te ça va plus permettre. Maman lobi nanga OK d'accord, on contacter baveux oui n'a pas contacté bango. J'ai commencé par contacter ma maman Mado. Maman Mado Mandolina n'a pas dit par pour contacter maman Mado. Tu vois les colis que je devais vous remettre, il fallait na sala moi le remonto kutanato sangana mais moyen za lisusu te alors na kosala makasi et quoi atteindre bino kaka mikolo nazo sekisa bango tout ngabi pour la tite na Noël les colliers et na récupérer colis après Noël pour la tite na bonani ato sitanyo c'est les 5 mais du moins vous avez na bilamba olata atika batu to se débrouiller pour to lata ko ke to za bongo poani après un bengi te ngabi na boza calme to sangana les 5 et occasion et ça là qui que pour tout foot na souté vu moi empêchement d'ailleurs obenga bango na bi maman nazaki empêché en tout cas maman Mado je vais vous rappeler tantôt pour mutu na mutu mais quand même pour la colline naie oyo batine la qui et nous na bengi ba maman et on sait là que après ça alors qui n'a pas veuve j'ai appelé maman Yvette qui est la veuve à papa Mondoueli j'ai appelé maman Da Silva qui est la veuve à papa Lissalangoma na bengi bango na bengi maman Mandolina na bengi en tout cas le veuve j'ai appelé maman Charlie qui est la veuve à papa chef malgré que bango ezaki moi pas si ya maman Charlie maman Rose la veuve à papa Doudou ko bango ezaki vraiment pas si. Mais na bengi bango na saki fo na vi bango na lobby na koya kotika j'ai appelé maman Yvette na lobby yo za moi musika mais permettre que baningo baza pembeni nanga bazwa avant yo na bakoli wana il y avait koli ya 8 veuves et puis orpheline moko qui est maman de la paix orpheline ya maman Ewaso parmi bateau na sali na bango mission après eux parce que bakoli eza bakombo eza bateau mission après eux. Nazui Koli n'a été déposé chez la veuve de Yadadi Dikambala qui est maman Gisèle. N'a pas si Koli et voilà. Donc quand il photo na maman Gisèle, to tindeli maman Mélanie.
Maman Gisèle a salé maman Mélanie voice, maman Mélanie merci, Nazi Kolinanga et tout. Je vais vous montrer la photo, je peux peut-être envoyer des voice. Oh yo, je sais pas si vous dit ça. La carte Banine Nabino. Alors oui maman Mélanie Nazi Kolinanga. Ah, Nazi photo Natindi. Aussi Kolia et puis nakati ya carton qui en vrac, Nazi sac à main. Nabilo on a contacté en vrac, Nazi sac à main. Il m'a plu et c'est Péli Sakima. Na pesi maman Gisèle. Et Nati Kelenga bi maman Mélanie a pesi biloko yo et tout, Nazi sac à main na déposé. Et puis tout ça ligo to ko sala. Après na yo luka maman de la paix. C'est maman de la paix. Colina yo na yo tikolo wapi na landi etina tournage place Falazala. Na déposé Colina ye. Maman de la paix a sali voice maman Mélanie merci, Nazi Colina n'est pas coquette et tout. Maman Mélanie a dit il y a pas de quoi et tout. Maman Mélanie a Robenga. Tout ce maman Mélanie, bah c'est maman de la paix. Ah merci, moi on a tout ça là pas mola. Mais tu fais comment pour comme il va vivre ah oh batunanga. Ils ont ça dans la salle après eux. Motema nanga. Je l'ai fait parce que dans mon arango ils ont vocation nanga. Ils ont appel nanga. Na bengami pour servir. Na tout ça pour rendre service. Na kotika la kolekate na yebisa mutu pardon tindelanga eloko boy pour servir ba veuve non naza mwana soki na moni place mo ona we ko sunga mama mwana opasi ya komi ko sunga mama o papa tikaki na kosala yango alors na isi maman Mélanie ngabi non maman il y a pas de quoi nazo bunda tozo bunda na kama me ba maman ko zo ba koli na bango et ko sala après maman de la paix en tout cas santé na ma ekomaki ko déranger. Or, mais Moussala fallait nazongela lisusu. Nazaki vraiment la santé, bandé qu'on répondre sous penza. Les autres peut-être diront, que tout le monde a un tournage. Les lots, n'est-ce pas pour être le barango, donc comment qu'on travaille na taux du jour. C'est-à-dire, mon tour a tourné presque tout le temps à zo kotisa mwanda. Parce que aye awazui. Mais quand on peut vendre des cigares tu ne fais que copier ça. Naba hôpital na biso alelo, tant ozo luka ozala moto ozala en très bon état de santé, en tout cas tu dois payer les prix. Naza maladie. Donc dans le santé répondre moi dans moutine dans ce je suis encore malade. Dès que la pour répondre des forces, je me suis dit il y a un vent, nazana bateau et batala kanga, nazana bandeko, naza mwana oyo azana ba maman, azana famille. Alors pour na kokitisa mitema to ko éclaircir ba o balanda kanga, je dois essayer d'expliquer le fait. Ndebo moninga liboso na bino. Mais je vous dis que je suis encore malade, pas totalement rétabli. Naza vraiment rétabli promptement T. Mais le coup la force c'est ça. Kakanenge na salaka force. Ya kolekata na caméra ko tourner pour avoir ne fût-ce que quelque chose qui permettre na somba bakisi na bambongo nazo bimisa na ba scanner nazo kotaka na ba hôpital nazo kendeleka zonga. En tout cas makasi wala pe yango na suis lelo pour expliquer. Nathalie nzoto comment déranger na lobby non. Mutu nyonso na utolo bango ne bade so ba koteli eloko asika motema. Na bi ba maman na nga boye baza leske. Baza bezo ba mona eloko o batindeli bango. Na bandi ko benga maman Mado. Ah mandoline parce que to benga ke mandoline. Mandoline en tout cas naza na moyen ya koya kotika ba koli te. Wana eloko wana zo sama na mois de janvier. Moyen ya kotika vraiment biloko eza lisusu te. Parce que naza na makambo ebele ya kosala. Maladie nga naza nango, je peux pas montrer à tout le monde que nazo bela boy. Nazo sala boy, nazo zongisa boy. Il y aura tel o ya rondimanga, il y aura tel o ya kondimate. Mais on peut exposer état de santé nanga pas mutu nyonso te. Maman naza maladie, en tout cas naza bien te, tant ils ont empêché te, ils ont permettre te plutôt, excusez-moi. Est-ce qu'il y a moyen mutu na mutu azo biloko na ye? Coquette biloko eza wapi ngabite biloko eza na Kasavubu na avenue Luozi na kozongo facilement ngabi maman okozongo facilement ata nazate il suffit obenga nga coquette na kezo biloko na kosala signe bino zo biloko na yo
nazo mokoninga mama ta sikoyo babenganga kaka moi mon problème ezaka nazo preuve que mon tel azwi koli na ye. En tout cas nasali effort nabengi baveuve mosusu nayebisi bango likambo wana. Ok d'accord tokoleka natie nzambe nanga témoin veuve aleka lisu te nazo appelle la veuve te. Après il y a eu maman Mélanie. Maman Mélanie a benginga. Mais comment ça se passe comment avec le veuve? En tout cas maman nazeli ba veuve na moni bango ba benginga te. Mais active toi mais kako benga bango bi ok maman nazo benga bango. Na bandeli ko benga ba veuve. Ah kokete ngabi maman ezana kasavu. Boki de récupérer biloko nga et ko permettre nga lisusu te. Mais dans l'autre temps c'est Sengina qui est place manque ou deux, je peux tourner la semaine, na tourner 2 fois et puis je reste à la maison. Nazala bandeko ba komaka, nazala bandeko ba programmer na tournage après les 5 en tout cas, na longola ya tournage ya mon nyonso. Oh écoute ba monenga na 2 pièces je crois ba silika ma casse to ba monenga na 2 tournages. Makoko longola ba tournage na biso nyonso mais comment tourner? Je devais avoir un truc, quelque chose on a aucun compte il s'appelle. Au vent dans les lois, tu as des milliards pour bimisa. Tu es au tic à la par terre, tu vas te retrouver avec le côté, surtout un problème à santé. Alors, naebisi, nabengi bango, nabandi pa maman Mandolina, maman, tala, boya kozo biloko na biloko, ke tokoleka, olobaki kasavu, tala. Bokende moment nyonso bokende, temps nyonso bokende, mais ngana zoka preuve que bozu biloko. Bango benga ngana on permettre bango bopesa bino biloko. D'accord, ceux qui n'ont quitté dans le moi. J'ai appelé maman Yvette, avec maman Bia, papa Munduri. Maman Yvette a dit en tout cas je suis loin. N'a dit que yo, jour n'y a pas reçoit carton, ou yo ticket là. N'a dit qu'il va faire coquette tokoleka. Ma maman batu, basi bakoli, je peux pas pour le batu, ma maman batu. Basala qui sont qui n'est peut-être. Maman nous te peut qu'on déranger, ceux qui n'ont pas de gêner déranger. Après j'ai reçu l'appel de maman Mado. Après temps moko maman Mado benginga isina coquette ba benginga pa maman moko za na poto alobi atindelinga biloko pa na yo na ke kozo anga bi maman Mado kaka maman wana oya tinde biloko asikeza te kaka maman wana tindaki biloko ngo yango kaka eza oyo il faut ya o récupérer kaka yango ngabi oui maman kaka yango dans ce cas na ko ya rozo. Ok, d'accord, problème. Na komi ko zo bapela ba veuve mususu. Ko ke fallait to ya ko zo biloko, ko nga bite kaka biloko, kaka wane, mais boko ya ko zo mukoni. On va passer to ya rozo. Maman Mélanie yo bengama. Peut-être ça se passe comment avec les veuves. Na bi non maman, ba bengi nga ba lobi que otindi biloko mususu. Benga nazaka na bakoli na bango wana. Maman Mélanie bisinga excusez. Te nga na yebisi bango. Parce que dans l'émission, il faut inviter à ça numéro. Dans ABC, maman Mélanie a prélevé les numéros. À chaque fois, dans ABC, que baya koza biloko oyo wala kanga bine bazo bengela onde biloko akala biloko asika habite kaka wana remettre bango. Ok, mais Luka da veuve moko comme yo ils ont permettre te Luka da veuve moko aya la baninga akabola. Gabi ça tombe bien et rendre un service à bien. N'a côté ma maman Mado Mandolina. Allô maman. Tala venez récupérer mais oh maman Mélanie oui a été ngana ya kozwa ngabi. OK ya kozwa ngo okabolela baninga et la problème c'est comme vous avez na réunion na bino. OK d'accord s'il y a pas moyen na otinda mwana oyo ozo. Na vandi na zeliba ya otibatinda mwana na monité en tout cas place sur la tinda bango place on a tinda bango pour récupérer biloko. Na moni appelle monte ba benginga que mère les aboyés ba pour récupérer biloko et na monité. Après il y aura maman Mélanie qui va m'appeler. On a envoyé ça que non combien tu na za veuve. Oza mwana na ebi o témoin na ngaki boso ko proposer H moko. J'ai 9 enfants na pesi biloko ba maman pe va ba. Pesa bango biloko na bango. Na lobi maman. Na soli na maman Mado. Kaka ndenge olobaki alobi akoya kozwa pa kabelela baninga nyonso. Je vais être un peu bref. Na akabolela baninga nyonso. Mais maman Mado na yete. Ote maman olonga bi maman Mado ayete. Confituli maman Mado aye. Pesa ye
carton ya biloko nyonso na titaki eza carton monene epesa ye biloko nyonso nayebisi ye nga alobi mama Mélanie biloko wana eza na carton te parce que olobaki na nga pasola carton kabola zwa biloko baveuve tia pa moto akoya korécupérer et puis le reste pesa baorphelin mosusu na baveuve mosusu c'est ce que je fais place mpe nakaboli biloko napandi carton eza ndako ya bato nakokotika carton wana te mais le reste des affaires à part barobonga na sepelai nango le reste des affaires napesi déjà na orphelinat ezoleka na chaîne nanga Coquette TV le 31 décembre napesaki déjà eza na biloko mosusu nga nasambelaka nakendaka église alors l'église nanga mpe so namoni na baoyo baza en manque en tout cas nakopesa eza lipamboli nanga te eza lipamboli ya moto atindi Jérémie mama biloko wani asuna carton te biloko wana etikali biloko ya baveuve oyo efo baya kozwa ah d'accord azobenga bango baya kozwa le lendemain nazwi appel ya mwasi ya papa chef Coquette mama Mélanie mokolo mosusu nazwi appel ya mama ya mwasi ya papa Doudou nayesi bango mama biloko na bino eza chose nyonso boluko oyo ozwa biloko en tout cas bokozwa ngai nde ezopermettre nga susu te naya kotika ndenge kaka tosololaki eye kosala ke mama Mado mokomso abengi nga Coquette mama Mélanie abina kozwa carton ya biloko epa na yo nesi non mama Mado carton eza lisusu te biloko wana eza na bapake eza sac moko nakoti biloko na bino nyonso baveuve na kati ifo bozwa non Coquette eza carton mabi mama Mado ngai mutu na travailler na mama Mélanie tikanga na expliquer yo mama Mado abina manquer respect nalobi ngai na travailler na mama Mélanie biloko wana esu na carton te mama Mélanie abaki na nga na panzi non eza na carton parce que asali na biso groupe WhatsApp toza na kati j'étais surpris toza na kati alobi ke eza carton ya monene nga bino mama na travailler na mama Mélanie eza carton te eza na nini biloko na bino baveuve eza mama Mado abina manquer respect eleki oyo eleki eyokosaki mama Mélanie baveuve bakomobenganga mama bo sélectionner motu moko à la fin koko bikote le nde moto ya kobima alobi nanga Coquette basélectionne nga mpona ya kozwa biloko epa na yo ngati akoko nazoyeba te finalement nani ofo azwa biloko mpa na nga baveuve nyonso bazobenga nga mama Mélanie aye kobenga nga na telefone ayebisi nga alobi Coquette naza maman naza veuve naza na bana 9 pesa baveuve biloko na bango abime mama nazoyeba te même message yango ezozonga partout napesa nani biloko juste mais fais voir koapparaître moto ya liboso azwa kabolela baninga ok d'accord problème te koko aye kobenganga lisu Coquette eto boye toza na groupe WhatsApp na maman Mélanie asala groupe WhatsApp ndenge eza na groupe WhatsApp maman Mélanie vraiment koko aza consciente et témoin maman Mélanie alobi baveuve nyonso fo base soulever contre yo balela badéclarer biloko na bango oyo oneli nabi na koko ah koko tu es sûr abi oui baveuve kutu baye kocontacter nga babi koko lokwa yo loba mingi yo tiaka moto keko tia Coquette moto apesa biso biloko nasonga bite Coquette tosola bien tosali nde baémission asololi nanga bien nabenga yo naloba na yo yango nabengi yo nabi na koko en tout cas bolimbisanga nayoka mwa kanda nabi na koko bolimbisanga ondire nayebi biloko ya bato biloko eza kuna tala yo Coquette tulula yango nasenga bi non biloko ezali koko yaka lobi ya récupérer biloko Coquette na oya lobi basenga adresse nazwi adresse natineli koko nazwi adresse na renouvela adresse kutu pa ya maman Mandolina pendant que napesa déjà maman Mélanie adresse susu maman Mélanie obenganga ebisi maman Mélanie maman oza maman nga naza mwana est ce que otindi baveuve bazwa biloko bazwi biloko na bango bayebisi oke eza te bayaki epa nanga kozwa biloko balobi noke eza te est-ce que makambo lobai nanga nasala nasali te pourquoi koko permettre bamama wana base soulever contre nga Coquette est-ce que nga nalobaki na ozwa biloko ya baveuve olatanga bino maman est-ce que bayi kozwa biloko na bango eza te oyo lobai nanga nasala yango nasali na panzi carton et tout non vieux eza enregistrement na panzi carton il fallait na enregistrer parce que nakomi ko se sentir déjà ekomi makambo mosusu nayebisi ye nga alobi maman nasaki ndenge oloba ah excusez nga mwana nga parti wana nde j'ai pas compris ok
Abi nasi apesaki adresse epai ya maman Mandolina aleka baya kozwa biloko. Koko aye kobenga nga na tongo. Koko espesa na adresse nga mais koko nasi na kobenga adresse. Ok, donc récupérer biloko. Navandi. Bon. Je suis passé devant vous juste pour vous dire que biloko ya peu de mon côté na Simba parce que les équipes biloko na maté. Et ça neloko ya peu de mon côté na Simba ndenge ya ndenge ezala. Soki peut-être maman Mélanie a voulu confondre entre biloko alobai na ngana pona ki wana peut-être qu'il y a na oyo apota ki na sachet avec moko, je ne sais pas. Mais ngana zaki oyo na kokai kozo. Donc au reste naza mutu oyo lelo naza touché. Je suis taxée de voleuse, taxée de nyonso oyo na koki ozala taxé. Pendant que eloko wana je travaille avec bato ebele oyo moko tati quelque bima lela ke koketa zoki eloko ya mutu boye eza na bato na à travers émission nanga bafuteli ba maman musu bandako basololi na ba maman babeti maboko basengi ba merci lelo na eko yibelamba naza maman na sima nanga naza na bana o baza ba orphelin o baza moins de 30 t baza plus na sima nanga naza na groupe bana nanga babenga nga maman na ndako nanga j'ai des responsabilités naza mwana o naza na ba maman o bakoki kozala touché lokola maman o azotala nga akoki olala lamuki na tongo bapiblie mwana ne moyibi naza na belle famille oyo bakoki otala lobi to lobi okuna on a choisi 7 femmes pour éduquer nos enfants nalembi kobota te na robota YouTube oyo eza na biso éternité à moins que mondela changer jeu il y aura mes enfants et mes petits enfants bakotala baomona un jour on a taxé notre mémé de voleuse on a mutu nyonso apesenga conseil naleka conférence de presse kalimbisanga parce que je devais éclaircir on a mutu nyonso atalaka nga oyo azwa exemple epa na nga oyo aconsidere nga oyo aconsideraka nga oyo motema ne etutisamaki na makambo oyo alimbisa tozaka bato alimbisa peut-être qu'il pouvait y avoir un malentendu mpo na retard onga kokete na kokai kobimisa kopesa bamama biloko bolimbisa mais nakoki te na éducation nanga yanga te nasimbaka te pour mes enfants oyo bafingami bana moyibi pardonnez-moi à tous mes collègues oyo na nsima nanga babengi bino moyibi babibi nyonso boza bamiyibi bolimbisa bana nanga bo bamama na po bafingi ya kondelisa motu. Vous n'avez jamais accepté ce que nous avons théâtre. Ibota n'a pas. Nous avons tout makasi na salle. Mais à cause de moi, ma fille de famille a mis. Vous l'avez accepté. Mais merci parce que vous voyez qui je suis. Pour l'église, on a traité mon pasteur en cadeau à Moïbi. Pour ma belle famille. Heureusement, je sais que je ne peux pas être aimé de tout le monde. Donc, merci à ceux qui me soutiennent déjà. Merci à ma soeur Nanga qui m'ont soutenu. Merci à ma famille qui m'a éduqué. Merci Nabil.
Merci pour la Mélanie. Merci beaucoup, non, maman Mélanie. Alors en fait c'est le moment, hein. C'est le En moment tout cas, il y a d'entendre. pas là. Alors, Merci beaucoup. Coquette, le temps c'est le saisir, je dois te prendre la En tout parole. cas. Je dois te prendre la parole, Coquette, le temps c'est le saisir. Bah comprenez son émotion, hein. Vous voyez vu que c'est le plus normal, donc c'est un artiste quand même. Applaudissez Coquette. Bravo. Bravo l'artiste. Bravo l'artiste. S'il vous plaît, merci Innocent, merci déjà on a battu dans le souvenir, merci Nabino Makassi, merci Tokana. Alors, c'est le moment. Oh, biso tout là qui tout le monde dans internet, tout le monde est partout. Ma photo, ma colis, ton limité, ton douté. Mais ah, on a pas eu de alors, la preuve elle est là. Alors, Coquette, l'ancien a bon début, c'est comme ça va colis, tout est pas là. Et maintenant, l'artiste a shooté et puis tout va alors, s'il vous plaît. Il y avait 9 œufs. D'accord. Il y avait 8 en fait. Là, Orpheline Moko. 9 œufs. Si oui, veuve, n'a pas ça qui à maman Gisèle Kambala. Alors, Orpheline Moko, en tout cas, je cite bien. Orpheline, il y a émission après eux. À part orphelin Oyo, Ezaki Bilamba, en France, il y a qui est Otika Natikaki. Alors, Jérémy Bilamba, il y a maman Gisèle Dikambala. Là, et la paix, il y avait 9 petits colis en fait. Et tu vas le cola 7. Merci Tobani Aliboso. Alors, Toyokana. Alors là, Oh, il y a colis à. Papa Chakou Balousa. Silence, pardon. Il y a du bon alors, on sera la commentaire après. Papa Lissala. Papa Lissala. Ok. On avance. Papa Lissala. Papa, sans souci, s'il vous plaît. Maman Mado. Ah, Mado, il y a eu un mot. Silence. Papa Lokouli. Papa Lokouli. Tanga Kombo. Papa Doudou. Oh, Doudou. Papa Doudou m'a foi. Papa Mondoueri. Papa Doudou. Papa Moundoueri. Cette colis, vous moni, ma colis en haut. Et coca, ça y est le Alors, la ligne Sikoyo n'a pas Sabino Maloba. Artiste, c'est la conclusion, tout simplement. Parce que comme on est la preuve, il y a un mot, il y a image. Pardon, vous avez pas professionnel. Attends, la miniature, vous canapé pour la miniature. Beaucoup, tout se comprendre, pardon. Alors, artiste, vous avez Maloba, vous avez Ah, Candace, canon. Merci. Merci. Voilà.
biloko ya baveuve ya oyo moi je leur dois mais bamama bolimbisanga peut-être vous avez pressé olata bilamba na bino na umisi pendant que vous pouvez aussi ata kotina bandeko na baya kozwa mponga mpe nakomaki moi santé pendant en tout cas je sais pas bandeko nango baza bayebi naza vraiment je peux pas les dire ici eza santé nanga donc biloko yango oyo bolimbisa mwa ntango wana epesaki na motu nyonso oyo afinginga il y avait aussi des preuves, je ne peux pas te condamner moto au taxi de Moïbi parce que oyebaki na ote yo moto en tout cas moto nyonso pe na betisi libaku alimbisanga mais je dirais dans 24 heures les mamans naza na tango te ya kotika na biloko naza pe na tango te ya kogarde yango po esi esali mpe bambula ebele bambamo ebele mpa na nga ezeli tellement boya kozwa yango natiki na nga 24 heures sinon eza susu na charge na nga te ezonga na chance ide eza ezonga na chance mama Mélanie akamata bilei na ye akozongo tout ça baba artiste Vous savez quoi? Ma Mélanie, on n'a pas besoin de vos pardons. On va dans au final. Hein? Au final, réputation dans la vie. Et Bemba, réputation. Mais Nicolas Mango. Bolo Liboma. Parce que c'est ma voix, c'est bon. Il aura bien ma tête. Mamado. Il y a un
contre Babylone, on le Coco. D'accord, Babylone. C'est moi ça. On comprend bien. Moi ça pas mal.